privé Canada doivent se savoir. Bote na balandi na biso nyonso ya internet toza na sengo mingi komona bino na moment oyo boolanda biso tosengi na bino s'abonner massivement na chaîne na biso ya YouTube Alta TV Canada. Ngonga o eza ngonga ya émission na bino bolingaka mingi les jardins de l'expérience. Na kati ya jardin de l'expérience, je ne suis pas seul, je suis accompagné de pasteur Jean-Maurice Ediobo. Donc, Aza invité na biso il y a moment où bino bo Hollanda. Aza invité na biso na asi akolobe la biso makambo belé. Temo toza ko utiliser lelo eza l'influence du comportement des parents à l'égard de ses enfants. Bonjour pasteur. Bonjour maman Mami. Est-ce que okoko yebisa biso influence eza nini? Merci mingi na invitation na yo maman Mami. Merci pe na balandi na biso. Na mutuna etuna melingai kolobela pona tina na influence ezali action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur l'autre. Lorsqu'il nalobi ke to landa yango muke muke na lingala ezali mosala likambo to eloko oyo muto azali kosala oyo ekoki komema pe mosusu oyo azali kotala ye to azali na ye to azali pembeni na ye. Nasi définition ya pasteur na biso ezali clair. Biso nyonso tolandi définition wana. Est-ce que pasteur ko pesa biso moi exemple mon côté hein na vie actuelle influence na kati ya mabota ezo place ni eyambo na komana bisika ozali wana nazali nano koloba boye que tango tozali kozala en face ya mokolo moko yaya to moboti et que tango nyonso azali soki alingi atinda mutu azobanda nano na kofinga mutu mpona ya koki kosala po mutu abanga akima mbanga abanga aumela te abanga asala noki likambo atindi ye mais ezali kokota na baoyo baza na se azomona ke na mokili awa po osala likambo bien esengeli kobanda kaka na kofinga nano tango fingi nde olobi sikoyo eloko olingi basalela yo. Donc tozomona sikoyo mukolo azali komema oyo aza nsima na ye to mwana to leki azali komema ye kolandisama na oyo ye azali kobimisa lokola ezaleli oyo tokoki kokuta na esika wana. Mais na kati pe bon dans la société tout le monde a pe eza batu mususu pe bien na famille moi parents a bien éduqué mais moi na aza impoli doso batali parents batali mwana bon dimate ke mwana na auti na kati ya libota wana na place wana na ebite yo ko lobela biso. Merci mingi na mutuna na yo eyambo na fungola yango ata bisika tozali tokoki kotala biso nyonso 1 Corinthiens 11 premier verset wana Toma Paul azali koloba bomekola ngai lokola ngai nazali momekoli ya Christ. Moi naza kaka na esika moko ya éducation te mwana azana esika oyo azali komekola makambo epai ya baboti na bandeko na ye na école na quartier pe na église soki ndaku esali défaut balabala ekoki koédike mwana sikoyo il faut kotala
oyo mwana kozwa na balabala eza oyo ekoki kopesa limemia na langi ya famille to ekozala ndenge nini. Yango wana tozali na bosenga mingi tango nyonso zamba tie biso lokola ba gérant ya bana ya pesi biso koluka koyeba mingi mwana na biso azali kozala en face ya mutu nini, en face ya nani, mutu wana azana ezaleli nini, aza ndenge nini. Alors tango nyonso tozotika mwana apusanaka pembeni ya mutu wana tozoyeba ke azali kozwa nini pe lobi ekoki kosala nini na bomoi na yo. Merci pasteur na réponse oyo pesi biso. Soki tozolobela thème oyo c'est parce que to découvrir makambo ebele. Mais mingi tokotika na mabota. Pona sina mona libota moko mwana wana bapesi ekombo ya koko na bango. Ta bapesi ekombo ya koko na bango. Siko koko na bango wana aza muyibi. Koko wana za muyibi bado yiba makasi. Mais toye mona ba parents o papa wana ba koko wana bota ki bazala malamu. Mais mwana na bango ba yeko pesa kombo muyibi makasi. Sikoyo na kati ya mabota to pesa ka isusu batu ba kombo te. Merci mingi mami lokola mosali na nzambe eyano na ngai ekozala na double volet. Eloko liboso kombo ya mutu ezali prophétie ya liboso ya vie na ye. Du eyambo ya kopesa mutu kombo na lukana no koyeba kombo wana elingi koloba nini. Ya mibale lokola mokristo pe mosali na nzambe na luka koyeba mokolo kombo wana abika ndenge nini, atambola ndenge nini. Pamba te kaka na kombo ekoki pe ko influencer bomo ya mutu na kolandisama na lolenge mokolo kombo wana atambolaka. Donc toko kite d'emblée kozwa kaka kombo kotia mwana kombo sans koyeba elingi koloba nini. Po tozomona ba kombo mosusu na kozwa ndakisa kaka na Swahili soki babengi mutu maneno ye wana kolitia frère maneno papa maneno ko maneno or maneno elingi koloba ba problème. Tango zoloba déjà ba problème tanga mutu na yo que vouloir ou pas eza lokola invitation moko to lancer. Na onya taka bisika yo lobi ya bakombo. To mona pe mutu mususu bakombo ne makiesi. Makiesi eza esengo. Mais mutu wana esengo na vie na ye ezalaka te. Siko royebisa biso ni ya place wa. Merci mingi. En tant qu'Africain sikoyo nazoyebisa yo que soki olandeli mutu wana malamu okokuta ke ye moko ndaye komibenga makiesi na origine makiesi na origine azalaki nde mampasi. Ça ne suffit pas kozwa kaka o changer sans que o travailler yango. Or travail makasi ezali na kati na losambo. Na kati na losambo. Soki olandi malamu komona ata Jacob atelemaki kaka boyete alobi ngai Jacob na komi Israël abundaki. Ebele bazana tante ya kobunda wana. Bazana tante ya kolekisa. Liboso na nzambe pona koluka changement moko boy. Ayoki kaka bayebisi kombo na kombo mabe ça va. Na komi makiesi. Travail nini asali sur kondima kombo wana makiesi. Est-ce que influence ya mampasi ekwei et ya makiesi vande sengeli ko kwei sanano influence ya mampasi. Pasteur toboite. Eloko ano lobi eza malamu mingi. Mais on a oye biso siko biso batu so tozwa déjà bana na biso to pesa bango ba kombo. Siko na kosala délivrance ya bana aso baza 7. Na kosala délivrance ya bana ana nyoso mbala moko. Merci mingi na mutuna na yo na kanisi ke ezali kolongola biso te na kati na mama ya likambo na biso.
na oloba bongo mpo nayebi ke naza na mosala ya nzambe. Merci mingi. Tango zobota mwana, est-ce que okozela ke bakoma 7 po banda kosambela mpona bango nyonso mbala moko? Tosambelaka te papa, tozosambela. Même si omoni neti sikoyo na découvrir ke eza bakombo mosusu topesi mutu omwa makambo mabe wana elandi ye liboso toyebaki yango ntina odécouvrir yango. Mais sikoyo soki nga déjà nazwa bana na nga 7 wana napesapesa bango bakombo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Eloko ya motuya nano ya kosala ezali prise ya conscience wana. Nazomona ke bakombo napesa bana oyo elingi koloba boye, oyo elingi koloba boye, oyo elingi koloba boye, oyo ezali ya malamu wana nakoyeba na kosoutenir yango, oyo eza ya malamu wana te na bandi nano soki mwana si akomi na age oyo akoki koyoka ngai malamu pe kososola mabe na malamu na kotalisa ye pe po tosala en commun tobunda contre eloko wana. Soki aza nano muke na kobanda ngai moko nano kokweisa influence ya kombo likolo ya vie ya mwana ekosala ngai musala wana lokola nayebi ya liboso naza kaka gérant pamba et que na epeseli ya kombo na consultaka te mopesi bana na pesaki mpo na sungamaka na noko na sungamaka na yaya nde nakamati kaka kombo na pesi eloko ya liboso na koluka nano kobongisa na mopesi bana opesa ngai na tuna yo te na pese kombo nini. Lelo nakomi komona danger moko ezali kozela ngai na vie ya bana oyo sikoyo na zongi nasala bomoko na yo mpona kweyisa influence oyo nsima na yango ekokota ngai na losambo makomi elobi losambo ezali masolo ya mutu mwana na nzambe na tata na ye e nzambe alobi ke oyo nyonso tokosenga na kondima ekopesamela biso na nzela ya losambo ata baza ebele nzambe aza moko losambo ekochange bango ebele. Bon pasteur po mosusu na nina loba tomona pe na mabota eza papa moi msi papa liaka mingi po pe to remarquer na kati ya bana wana bo nayebi te soki wape eza baesprit mabe ou bien eza influence ndenge nini. Moi papa liaka mingi omo remarquer mwana moko pe kuna aliaka mingi siko wana pe fa passer na délivrance. Merci pona mutuna eza mutuna moko ya motu ya mingi bana baza ba imitateur ya makasi koleka mutu oyo zozwa ya mukolo ocheye a imite yo baza ba copiste ya liboso eloko nyonso azomona moboti kosala azomona ke nde eloko ya malamu sanke otelema na kre koyebisa ye salaka boye okoki kotala za nano muke lokola omesana kobima libanda okangi eswi na loketo ye pe akomi kobima akangi po azomona ke nde eza malamu eza likambo ya délivrance nano te eza likambo ya kozwa nano prise ya conscience. Donc en tant que mwana tango azomona mobote azolia mingi na mutuna ye azomona ke pona kokola kokoma lokola papa il faut nalia lokola ye po mwana nyonso azomona moboti na ye nde modèle ya makasi eza liboso na ye. Alors toyeba ke tango nyonso toza en face ya bana nyonso tozosala baza na tante ya kopona kolongola mabanga kotia pembeni mbuma akosangisa nyonso. Merci beaucoup. Naza na moi exemple mona ngina pesa pasteur na epte place yo oloba na ngani na ezali solo moko eleka na famille moko famille wana papa na mama babala ni malamu mais mama papa mikolo nyonso kobeta mama mwana mona kaka miso mwana batami na sima azolela ti muko mususu papa abeti mama boye mama akufi eko sala make mwana pe aye kokola papa pasa kufa na ye
mais mwana abandaki kolinga kobala te. Totali pe owana zaki mwana ya mwasi. Totali pe wa mobali abando mona mama na yazo nyoko la papa kosakana te. Opesa papa biloko te, voire même ti aye kotie la papa na poison, papa akufi. Par après pe mama wana aye kokufa, mwana na mobala zui décision abinga na kobala te. Parce que basi baza mabe. Ope a mwasi abinga na kobala te, libali baza mabe. Ti bakola ki eyaki kokoma mwa ba guerre. Papa na bana ya bongo. Yo en tant que pasteur mosali na Nzambe. Les bergers na bana ya bongo tokoko sala ndenge. Pona mutuna lokola wana na koyebisa yo que poto koma à mesure ya kopesa ta solution toza na diapason mibale ya liboso bakolo likambo bazala à mesure ya komifungola kopesa passé na bango facilement na dialogue pastoral. Ya mibale ezana bato mosusu bapesaka basali na Nzambe musala makasi ayebi bomoi na ye malamu mais azofungola yango te, azotika basali na Nzambe bamona baprofetize donc babikola ye nde sikoyo aloba wana nde bomoi na ngai. Ya riske ya mutu ya bongo avandi ti alobi non Nzambe asalaka te. Kasi na mutu na otuni bana ya bongo esengeli nano kobanda kosala musala ya kokweisa moboko oyo baboti batika na nzela ya bizaleli na bango oyo influensaki bana. Eza moboko mobimba oyo esalike mwana komata na niveau ya koloba na kobala te po soki na bali baoya koboma ngai ndenge baboma papa. Mosusu atali alobi soki na bali il faut na betaka mwasi po mwasi ayokaka te. Wazalaki koyoka papa azoloba tango nyonso basi baza bandoki basi bayokaka te, eloko wana influencer mwana. Nzoka nde soki tozongi biso nyonso komiyeba nano nazobeta sete na likambo oyo ke bana toboti toza ba simple gérant na bango. Donc tokotelema quand même liboso ya Nzambe pona kosamba pona makambo oto yebisa bango lokola malakisi na oyo mosusu tobikaka na bizaleli na biso po bana bazali kote ya malolenge misato na makambo tozo yebisa bango na makambo bazomona biso kobika pe na oyo bazali komona koleka libanda. Donc milieu pe ezali ko compter mingi, famille ezali ko compter mingi, de même que église pe ezali ko compter mingi. Pona nini na lobi bongo okomona mwana mosusu famille échoué, milieu échoué, église pe ke iko échoué. Po azomona liboso na ye bakambi o bazali na libota baboti na quartier bayaya soki eza quartier moko échoua donc carrément bana bako échoué. Yango na lobi que na bana ya bongo esengeli bamifungola nano tango bakomi fungola babimisi o ezali passé na bango mosale kosalema ya kokweisa moboko ya kala pona kosala siko ya sika kotalisa bango ke na kati na mokili mabena malamu kotambolaka elongo kasi tango tomipesi na nzela ya Nzambe tokoki pe kosote oyo baboti batika lokola nzela to moboko pe tokangami na oyo Yesu azali kopesa pona ko s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup pasteur. Sujet oyo eza vraiment na kolo beza complexe. Eza pe donc na éviter na koko koloba yango. Émission oyo toko continuer yango mais est-ce que moyen ezali opesa biso exemple na kati ya Bible? Est-ce que ça na batu oyo ba influencer vie ya bana na bango du côté négatif? Merci mingi. Nako lobanano boye kotala Galate 5 verset 22
azali kopesa biso liste mobimba ya makambo oyo tokoki kosala te oyo ekoki kobebisa lobi ya bana na biso. E soki natali malamu eza na tata ya kondima Abraham ezalaki kokende ye na nzela na ye akomi na mboka songolo. Na mboka wana atali bavandi ya mboka wana atali mwasi na ye alobi na mboka otokoti soki batuni yo lobaki oza mwasi na ngai te oza leki na ngai. Ekomaki tina Sara kokota na ndako ya mokonzi lokola mwasi ya mokonzi. Eleki bileko asi akokisi bambula kama ayekobota Isaac. Ngambo Isaac azokola lolenge na yebeli natikala komona te papa moko avandi ayebisi mwana na evandao moni ngai na mathématique nazaka kozwa 0 azate papa nyonso bazaka ba les premiers loko yo zo sala malamu te ngai nazalaki mayele Pasteur na kati yote ndingo lobi ke Abraham wana tema Sara zaki kitoko mingi mais ami batela ki peta biso na lobi vérité à borbo manga yango mulika cause est-ce que ça mabe pe soko tali pe kuna akosi na ete bazaki pe ba parenté quelque part. OK, merci mingi nalingi na réfléchir lisusu lokola mosali na nzambe. Mensonge ezali fond propre ya diable oyo abusivement tobengaka capital. Donc tango ozali koize na yango ozali kosalela yango ozali lokolo ozokende kotia maboko na capital ya diable. Tala Isaac ye kobotama akoli ye pe akei na nzela tango tata na ye azalaki koloba wana abotamaki nano te. Yeye kokola azokende na nzela na Rebeka ayebisi Rebeka mboka tokoti oyo bakoboma ngai mpo na yo soki baye loba oza ndeko na ngai. C'est vrai azalaki mwana ya noko na ye Laban kasi na relation bazalaki nango na minute wana ezalaki ko exclure carrément aspect ya cousin cousine. De même que Abraham bazalaki tata kasi relation bakomaki ezalaki lisuko talisake baza ba demi frère na demi sœur akomaki mobali na ye ye pe mwasi na ye esengelaki à défendre vie actuelle na bango et non vie passée. Na minute oza mwasi na ngai bayeba quand même que oza mwasi na ngai Parce que ce que so babomi ce qui babomi véritable bolingo ezali ko consister à donner sa vie pour son prochain. Pasteur eza pasi ya pasteur so le babi bon ma pasteur yo to oboma mpona ma pasteur yo ndima soki ezali kosenga vraiment que kolo permettre nzela ya bongo mais onyonso abengami mo Kristo somo ya liwa ezaka lisuna yete somo ya liwa eza lisusu te. Donc par là na moni neloko uto lobana opesi ba minganga raison parce que bana bazala rapé influencé même si azana kati ya libumu ayoka papa nanga obeta mama nanga omona bana na mingi bazala déjà traumatisé omwana mona tanga bote me kumika mona bitu ndini bwe folana na susi ndengo uti koloba muso omona pe mama nazaka kanda influencer vie ya mwana intra iteri donc yo mona ngana na boti te mwana ngaza bien or que mwana kuna déjà copier déjà biloko ya mabe donc na place ya pesi ba minganga raison eza bongo o Bible pe ezali koloba tango Abraham azalaki kobonzela Nzambe Levi azalaki kati na mokongo na ye mais tango Levi azoya kobima ezata directement na Abraham te ezata directement na Abraham te et Levi azoya kobima
motumbi mbeka na kati na kotumba na ye ya mbeka atikalaki ata kozala informé boye te que ndenge eza wana Abraham atumbaka kaka wana kolobake tango Abraham azalaki kobonzela nzambe Levi azalaki na kati na ye tozali ko influencer directement na indirectement directement bao babotami nano te na ba oyo baza pembeni na biso na ba oyo indirectement bao bakoyokaka lisolo papa na biso azalaki kolia pilipili makasi me wana akuti papa aza lisusu te me kaka po afaire revivre papa na kati na ye komi soki batie na mesa bopesanga pilipili donc il fait revivre son père en lui nalingi koloba que tozali ko-influencer directement na indirectement nzambe apambola biso mais ndenge toloba awa influence tomona mpe basali na nzambe mingi basambelaka makasi baosala badelivrance mais tomona bana na bango baadéléquant na place wana mwana oza mwana mosali na nzambe mpenza donc trace moko eza te kaka na papa na mwa mama mpe asambelaka makasi mais mingi bana basali na nzambe mwa baza likutu likolo badéléquant donc vi moko ya kitoko te sikoyo na place wana parce que papa asala délivrance mama asala badélivrance mama azoteya mama azoyemba papa azoteya papa azoyemba mais mwana omeli diamba potani baba ndumba asimba bevo même machette na place wana tolobani parce que para baza ko influencer na ba fruit ya malamu eza kati na bango mais ndenge nini bana baza ko manifester ba anti valeur kati na bango. Merci mingi na motuna eza d'actualité na ngonga oyo na motuna wana na kokiko ya nola yo boye hormis likanisi wana ya koloba eza milimo mabe batata na bango bamama na bango babenganaka mi baloba bongo ok na zali koloba boye okokuta tango tovandi même na bureau ozali ko préparer matin ya koteya église ozozwa tango ebele okoteli yango mabondeli oprépare yango mais eza lolenge moko te na tango tobongisaka mosala ya kosala na Jérusalem na biso petite famille na yo omona la muki kaka boye bolamuka tosambeli oprépare eloko te or bandimi ya liboso badisciple ya liboso ezali bandako na biso nano soki ozali kogene mpona mateya ya kopesa bandimi et pourquoi pas mpona conseil na mateya ya kopesa bana avant ya kobima libanda tobanda na Jérusalem ngonga mosusu mpe ogene osambeli mpona bana nzambe apesi yo ogere mpona bana nzambe apesi yo olakisa nzela kamati mpe bongisa mateya lolenge ozobongisa mpe mpona église obongisi mpe service ya délivrance lolenge ozobongisa mpona église mpo ntango ekosala ke abimi akozala mutu moko oyo akotika mopepe ya libanda ekota na kati na ye facilement te donc tolongola nano aspect wana ya koloba eza milimo mabe batata na bango babenganaka te batata na bamama basali na nzambe bana temps moke ya kotravailler sur bana retraite molai ya koprépare séminaire mpona koteya na église mais aza na 5 minutes na ndako na 5 minutes aza na ndako 4 minutes eza ya kolala 1 minute ya fermer la bouche je me repose j'ai beaucoup travaillé mais tant oyo akoki kolekisa ya dialogue na bana ya kotalisa bana koma bakoki kobika eza moke nzamba pambolo pasteur opesi biso sujet ya kolobela na kati ya école de pasteur tokolobela yango mi parce que mingi toomona makambo ezobeba mingi na bakati ya bafoyer ya basali na nzambe donc sujet wana c'est à suivre nzambe apambola biso mingi nayebi te so oza liloba suka liloba nakoki koloba bon nabangaka mingi koloba liloba ya suka mpo kolo aye nano te mpe nazokufa sikoyo te
nalingi ko loba kolandisa manangonga epesameli biso baboti tozala modèle liboso ya bana na biso po toza kaka ba gérant ya pamba mokolo moko tokosamba kaka kapona bana bapeselamaki bapesamelaki biso ya mibale ezali ke na maloba na biso na bizaleli na biso na etamboli na biso tozala modèle ekozala biso modèle tokosala bana malamu lobi oyo tokozala na pasi te ata na kimobange na biso ya suka nalobi ke na basali na nzambe lolenge ozali kopesa temps ebele na église pesa pe temps ebele na famille to petite famille zamba pesi yo soki ozali kozwa tango ya kogene koprier mpona basœur na bafrère gene pe prier mpona bana biologique mpo bazali pe baklisto bazali pe basali ya lobi lolenge ozali kosepumone mpona église sepumone pe mpona tina na famille. Merci. En tout cas, merci mingi pasteur Nzamba pambola o mingi. Merci. En tout cas, opesi biso makambo ebele oyo koko sunga biso na kati ya bandako me émission oyo esili te. Merci, à la prochaine toko continuer yango mambo ebele akoloba me ta ezopesa esa so mwa défaut ba internaute na biso tokomi presque na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso bobande kolanda émission oyo esili te mais toko continuer yango donc tosenga na bino bo s'abonner massivement pour que bozwa ba épisode misusu ya ba émission na biso zo ya lisusu donc thème oyo to continuer yango tikete nzambe apambola bino na pesi. Merci na prophète Eric Nkwa wazaki na sima ya caméra na musala muneno azosala po bomona biso nzambe aza koutilize ye tikete nzambe apambola pe na pesi papa diacre na kati ya sepeka matete ya prosi nzambe apambola yo na pesi bana nyonso ya Jésus le restaurateur mbote nzambe apambola bino pe na kosunga o bosungi biso poto le karosa émission nzambe amona bino na pesi mama Jeannette edio bombote isiko zali nzambe amona yo pe na bosante ko pesa famille Kidiani mobimba mbote famille Fina mbote donc nzambe apambola biso mi docteur Fina na pesi yo mbote bisiko za mon cœur nzamba mona yo apambola wa mingi tokomi na suka émission na biso pe na koki jamais kobosana kopesa mombu na nzambe révérend René Chibulambote donc soto osa musalo c'est parce que nzamba simba pe mutema na ye tikete nzambe amona ye bisika zali amona libota na ye makambo nyonso eleka malamu nzambe amona bino nyonso na kombo na Yesu amen. Alta TV Canada, gloire c'est savoir.